Yo somba kuna place fatike la vie. Anga la tsanga la mbala tsa mkongo bobele. Na pesi bango opportunité mo bana mo boye kutu basukwa mate ngana ntimi na zo bango charge bakende Dubai là on a vu c'est que ne linga ko travailler na bana mikiete yelanga ba fi basa déjà mature o babanda déjà vie na kini oyote basa ba bebe banini baleli siko to suki wapi makambo to pa ça masoni o kota ka TikTok o porti pota o zonga kenge makambo Dubai e panzani siko bobekisi makambo yaya bo oyebi bien que ngana viva kanango ngaso na somba mapangu na kopa Dubai. Donc yo tout ceux qui font na mema batu yelanga batu ya 30 ans batu ya 30 ans basa mature na bakopa Dubai yo na mema bango na 2008 bakenda Dubai basala makaba ba porti pota siko bango kakati siko experience nga na ngo ya Dubai bango ka tumwa bana na ba memi bango bakomi video to sala ki beto zonga mais tala Ozo mona tabiso lenga bana na Luanda. Ma copine. OK, c'est bon. C'est la radite. Tindelanga na WhatsApp, tindelanga ba photo na ba. Tindelanga ba photo nga na répondre. On a tala na ba carte de lecteur, ba tinela ba carte. Boyo pe, boyo kanga Dubai, ba koyo kanga ngo ba kanga Brazza. Ba ka bo bande ka boye, ba kanga Brazza. C'est bon. Mama boni. Ni tonto. Na teka na ba kabelo na utira nga Luanda zana zwa kiti. Komona makabwa ya ba commerce ozo ba ko boye. Konga teka ba kabelo. Ngamba bisi ba maison kabelo mona na kini Yasu. Ngamona na 3 maisons et puis na ba maison minene on a côté la bango ba kabelo. Ya yo makambo loba. Yo teka kabelo. Teka kabelo. Teka ba kabelo. Teka ba kabelo. Net nga ba kabelo. Bino akubo nga kabelo. Biso na Luanda tobeka ngo kabelo. Na teka pe ba oya original wana benza. Bandi ba 500 $500. Ko nga linga ndeko travailler mingi na ba finette ko bino ko mono boye fi aboa kama ya soin boye. Fi ya genda Dubai ya mema ba Dubai. Ko travailler na c'est trop tirant. Doba ki na somba kabelo pana. Parce que na conteneur wana. Ko c'est la côté, on dirait pas na ndozo. Na ya na ba conteneur ko tira nga comment. Nga na fait. Je peux pas tout expliquer. Mais oui que kabelo à Dubai na Luanda. Nga na ko besoin pa ta conteneur mobimba ya kabelo ko ya nga ya Luanda. Na pesi yo otekela ngepa ba ninga na yo ba fio zala na bango ba webi soki no tester de façon na ba kabelo eza différent na ba kabelo yo ko teka odi na yo no sola na oki na fia odi venir wa ba ni oye ba Dubai wana oba ata fimo kote na kina kutana biso nde to mema ba sikuna to kutanisa ba ona batwana. Donc na Congo mobimba Congo Kinshasa na Congo Brazza ko paniza yanga mutu ayebi yango te bakosote mutu ayebi yango te et puis pe film moto yo ebiso ke nga na kenda na kutana na emir lokuta comprendre wana ba kabilo ezana ende ya bien et puis nga ça la perruque nga moko wana ba 34 plus mama nga na kabelo penza ya kabelo bien penza
Tiens 5. Tiens à 5,4 pouces. C'est ça, Pierre Tony 5 sacs. Ça a 5 conteneurs dans les comme dans une semaine. On a bien un mouton. Et comme dans une semaine. Parce que ma copine n'a pas mon boulot, tu me sens ma comme va conteneur dans la robe. Bah tu ne vas pas ko senga, moi ne va pas bosui bo. So va na bato bazoka te ko senga. Na lobisa ba tout. Na na va na Londres na yeka kana teki na zongi. Na lobisa ba tout. Quand maman biso ndate kane na kwa na so 25 mois ba tu ba ye mto le kapi ombote ba plo mois bongo. Mais nga pa ko sola na bato. Nga taxi ça na ngwana. Papa, maman, c'est la chauffeur. Taxi qui est qui n'a mon tika. Voilà, offre na ngandu ngozi na bakabelo ngana. Bonje no silikela ye chauffeur au soir. No ko longola ta musa. C'est ba chauffeur faut gangela. No silikela ye on metanga taxi jaune. T'es ça jaune t'es. Et ça normal, ya ngwana qui était lumière na va vieux. C'est bon cas, c'est ça 5. Et ça numéro na 500. Ça 5. C'est ça pour moi. Maintenant on a conteneur, on veut que soit conteneur. Vous comprenez? On est-ce que tu as un conteneur et maman pardon branchinga. Na teki la kwata na conteneur. Comme ça nous ça sur la côté. Maman. Na na créer relation na ba fille papa. T'es ngamo non que tika yo. Na sala on express. C'est bon pas besoin d'aller chercher son dollar. Ah tika na yo. Maman, là, évidemment, nous souhaitons. Ah, tu peux changer ça? Non. Oh, exact. Oh, t'es. Comment péter? Nous baninga bakenda bagambela kuna babimisa bilo. Yo courage na ko zongo. Tikanga na ola ta bosula ngai. Kome banga bandengo zongo me banga ona te. Gambela. Bagena gambela mbongo. Il faut zo moto na kwa wa. Tanabie, tout ce matin pour ce côté au Kunzala. Si ma poso na 2000 francs par moto za moto plus to kepa account na biso kuna so balambi so ndeni. Quand no somba poso boso ngo to kutiete. Mama. Na Kunzala. Mais David na mbongo tena sa ndeni. Yebisa na. Ngo defa pete. Na defa mbongo pour la poso. Carte na yote. Pour la poso. Oh. Pourquoi na poso boto liani? Mama tika ma clé de site. So banda resto, so banda baba corporation okena yo. Quel comme ça raison. Oh. Bonibon. Bonibon. Bando banda kolia poso ngoti lelo ne changer pas na. Papa. Poso. Poso mutu. Oh. Là il y a des femmes bon pour la somba poso. Dans sens. Yo na bani mama poso, on mama poso. So les poso, on va aller à poso, boité. Mais na minute so mbongo zetu sana. Oh. Yo siko zana, on ligo na to sende. Yo zana mbongo, ligo na to sende. Ah, to kieti ni. Yo na nzala ngana. Ke yo loba ngana kanga maboko te, na talo po yebo loba. Nous sommes à Massou, nous sommes à Parasol, non quoi? Davina. Wosala boypoine. Wosala boypoine. Naganga komoto na bengo kombwana. Makami a évité. Na lobby est papa na ngai. Papa. Binyango. Ya to solo la nan. Ko me binyango. Papa, ya. Obi ke artiste. Est-ce que yo bino likama? Malon ngalo parce que mais ka singa ye bango. Papa ni. Alinga ye bango ne siko kama ngo fa ye bango. Chef, papa na ngai. Binyango papa. Papa ko ba mo. Davina. Ya to solo la ya. Si ka tele malo bananga bo sur la place ni. Oh, on même pas y point. Papa, maîtrise-toi. Obi ke aya. Papa. Ah, nini boy. Boni boy. Ah, naloba mwasa kanga yokanga. Bilansu mibale wa mijibi. Wa mijibi bilansu mibale. Boni boy. Bongo no maîtrise nga mwana bébé alali awo. Nana kata chambre mwana bébé alali alingi makele te. Oh, naloba bokanyinga. Bokanga lokwa mna kufeli mwasi na morgue monsieur leki. Boni boy ko. Bo telema nanga na telema na ndolo bana ninga musika. Boni boy. C'est quoi avec le garçon? Oui, mais ça n'a pas été wapi. Telle mission la balabala. A quitté la moto pour na yo. Et pas au gang à la mission. Tu me dis oyebité. Oyebité, vous entendez oyebité? Yo ngolo oyebingate. Yo da vino si bola mbata na mission mobile no sa. On bête un bâtard. Ne me touche pas. C'est qui les garçons? Ngai mona solo. Tu t'aimes la balabala. On peut la balabala. On se pointe. Yo ngolo ba bolingo na mine sa ndako. Oza bolingo balabala.
kotala ka bino mbale boswana na balabala bobunda na balabala seule place au bosola monsieur ngaku nde na regrete muyibi oyo muyibi mama kingabwa criminel kenda kolia nye na Dubaï pour vivre à l'aise kenda kolia nye na Dubaï baninga balingi facilité mwana mwasi akutinga na vai na terrasse ndeko na ngai natekela mama na nga mapa na coin na kati za terrasse ndeko na nga mwasi aye tout bonnement vandi na téléphone soka yibaki wapi masolo lukuta ko trafica ka basi allo Dubaï touro na remema n'importe qui te fona mema ba fille ba na plus de 30 ans boti ngape na ye ponga za coopérant nga teka kabelo na moni muto so la fille sango na ye azalaka na jipo azana ngolo kwa ba rido ba baro akala abengi ngai na ye to bandi ko sola wana so telema aw yo ba ki ngota to ngo bambata to ko telema aw na lingi la police le taw e kanga ngana bino azwanga i 5 kabelo ya 700 ndenga telemi wana nazwana mutuka na ngana ke ko tike na ba course na zaki na ngoba ya ko kanga ipe mukibi lokwa ye papa tu es sérieux na makambo nyoso bisambo bongo na lo makambo lukuta hotel manenga telemi wana nalo makambo lukuta hotel manengo telemi bo ya zo ba kabelo 7 ya $700 bakabelo yo zo refa na ça. Non mais rapport pas comme ça na linga qui na défisa na tunio bakabelo zo refa na ça wapi kotala yo posaka muyibi yo posa muyibi attention yo attention simbanga na bele naza menacer place beaucoup d'assassin bakabino au moins que longina ngaite je suis son mari ko traiter ngaite na ba makambo obeteli ngai OK attention ba fungola simbi wa mutuka muyibi okenda ko mekaka mituka ba so ba koti na ba salle de fête yo zo meka mutuka so muyibi ngana bino ka boye bino na musika ngai na bino boye nano ki soni te criminel il y a 7 aïe balingi batanga na YouTube balingi batanga na YouTube ba poster na ba page na beli liboma et puis na zo benga azo yambate OK comment ya mangate pourquoi parce que nous autres ça a gilé la quartier mais des bons marchés yo za na palais na bon marché na bina tonton naza na posa te omonke na nga mpe botosi yoka ngai nazoyoka yo natiki matoi na ndako te na posa te to atire bato bapusana bayoka oyo nabengi mutu te napesi mutu invitation ate ya koyoka makambo na zolo nabengi mutu te bato batelemi mpase so bakangi muyibi bato batondaka so bakangi muyibi bato batonda chance nozwi na vie ozoyiba mpe kokosa na bakombo ya bato salela ta bible ezana oyo ofele tanga bakombo ba Jacob ba Matthieu basana bango sute bakufa mirai mwanzaza na bomoyi natuni epena bato batelemi pena koyeba makambo ezoloba yango wana et puis to continue ko discuter na mobali oyo ozobatisa maloba papa soigner maloba chef s'il vous plaît kolinga te na simbo na nzoto na kanda non na obunda te naza mutu na yebi mibeko na nzoto pete mibeko bekso ba nzoto ba tute yo aussi makana lipeka nga mwana na yo na okay na yo na ndenge ozoliboke na ngai te okay na ngate boza na posture ya faiblesse ozotambo na muyibi problème eza te mais nalingi napesa o parole d'honneur nazopekisa kosimba ngai yo ana respect te mpo na nini leki mpo na makambo osali na ye olingo dimine ngo humilie nga évite nga s'il te plaît évite ngai omoni so mo eza makasi motu nanga mpe esalaka bien te nasukir niveau nakomi nango so ekomi mambo libanda il faut nakendetatraite na nzoto nakobeta yo nga nakobeta yo osona ngai nandimi nasolola na yo napesa o rendez-vous oya toyebani tokosolola yo soki papa totondisa bato ozomona te nabengi mutu te kobaluka esika moko solution malonga tokozwa eza te pesa solution kasi nalingi tosala bo napekisi okosimbanga na nzoto loba ok problème te zwa numéro na nga topesa ngai yo na obenga yo ka na semaine oyo tokoti okoya nayebi mama oswa na yo mpo napesa yo nakambukisa mbongo na yo ya biloko ya bomengo ya ye azwi eza mpe kaka conseil mpona bandeko basi mosusu koluna nga koanvie oyo ememaka epai te makambo tu oyo ya kodefe epa na yo nayebi yango te navandaka na ye ça fait 4 ans oyo naza na ye ayibela yo biloko combien wana eza problème te nazosentir ata polo ayibaki aye kopesa yo nazosentir bon problème eza te yaka samedi ya semaine tobanda zwa numéro na nga te yo nde zwa ya ngai po bino nde bwana problème na ngai
po numéro na ye onga na sa nango nako publier yango yoka ngai kosala eloko lingo sala te olingi facilité kende Dubai mokano na kanda te kitisa mongongo tosolola nga bikolo namoni mpo oza mandefu oza moko obota oza bana wana etali yo te zwa numéro bafille aporte à porte bino ye yo 0 combien 089 ok 30 32 ah motema esuki na opesa numéro te papa apesanga mbongo yoka ngai solution ozwala na mbongo opesa sikoyo te pesa numéro nga nabenga yo na opesa parole d'honneur na nga 333 na suka nazo comprendre yo eta oza nango comme tout humain mutu nyonso akoréagir boye nayebi chef merci bongo samedi wana naobenga o samedi bongo samedi wana nakobaka mutu na kuluso bongo samedi wana samedi wana merci naobenga yo samedi wana te naobenga yo samedi oleka te nga naobenga yo mama kende na bakalandrie nyonso mokili kata journal samedi so mbongo koti te table ya matoi mikelo kwa ya mwana bebe chef ça va merci samedi nabengi yo est-ce que Davina yo ndenge oza wana oza fier otelema mpo bando koloba na nsambo na ngai yo sambwisile ngai osambwisile ngai na quartier oyo naza mwana mabe na quartier te nalekaka wana napesaka motu nyonso mbote na ye mai tala ndenge ozobimisa ngai tala ndenge obimisi ngai na miso ya bato natambola na mwasi mwa moyibi akosaka kendaka dubai yo na bino zano aéroport anjili osokoma patu nono esokoma aéroport anjili yo okoma passeport malembe passeport oza nango wana nango te carte de lecteur oza nango ozwa te Davina osambusanga mpo ya nini ata outa braza oyawa élection esesili we basala carte de lecteur eza te passeport olingo ozwa ndenge nini dubai obeti masolo ongoke ndenge nini yo yebisa ngai bafia prestige mama oza lipeka solo makasi na siportaka yo okosaka bato okendaka dubai na avion nini ya butu wafia dubai te wafia zimbabwe suki ya boye ya masolo ozobeta na monoko ye concorde te nga madame me biloko ya mike ezanga yo tala suki ya boye oyo suki ya bafia lelo bafia lo batiaka suki oyo